biso baye ya rassemblement tosangani awa lelo pona koyebisa bino boye que Monsieur Kabila na baninga na ye basali nyonso pona été arrangement particulier oyo elingaki esala te accord oyo tosignaki le 31 décembre 2016 accord tosignaki na Senko po ezala appliqué. Monsieur Kabila asali te ete arrangement wana tosigné yango te. Bandeko baye makambo nyonso oyo basango bayebisi bango balingi yango te, surtout makambo mibale. Likambo ya liboso etalemi oyo ya kopona premier ministre na accord bakomi ete premier ministre akozala présenté na rassemblement bango balingi liste ezali na kombo misato bami pe balobi tosala consultation biso baninga ya rassemblement tondimi yango bandeko bakabiliste baboyi yango ya liboso crise yango wana ya mibale na kati ya mokanda tosignaki babengi accord ya Saint-Sylvestre ekomamaki boye que Commission nationale de suivi de l'accord et du processus électoral moto akotambusa yango ezali président ya conseil des sages ya rassemblement bango baboyi yango bami pe balobi tosala eloko wana na étape mibale ya liboso tondima ete ezali président ya rassemblement biso tondimi baninga misusu bango nyonso baboyi yango. Voilà crise oyo ebimi na Senko oyo esali ete to signé arrangement particulier te yango wana tolobi boye crise wana ezali pona Monsieur Kabila ye alingi kotingama na pouvoir CCCko alingi kolongwa te alingi asala plan na ye oyo ya ko changer constitution plan na ye oyo ya kosala référendum biso bandeko ya rassemblement tolobi akoleka te tokondima yango te tolobi lisusu boye ndenge to signé arrangement particulier wana te elingi kolobake ba institution nyonso ya république kobanda na ye moko Kabila ba institution wana ezali illégitime président azali illégitime ba assemblée provinciale ezali illégitime assemblée nationale ezali illégitime sénat ezali illégitime ba gouverneur de la province pe bazali illégitime donc pouvoir ezali na maboko ya peuple. Amen. Yango wana sikoyo ndenge tolobi tosali programme président ya rassemblement akopesa bino programme wana po boyeba ndenge nini biso bana mboka tokosala ete makambo ya mboka na biso ekende liboso. Oui, bandeko lokola ndeko Martin Fayulu alobi pe atalisi maemanso o ezali koleka na kati ya mboka na biso tosengi na peuple congolais atelema aboya likambo oyo tobengi dictature tobunda na mboka oyo uta mbula na mbula bandeko na biso ebele bakufa likolo ya likambo oyo ya demokrasi oyo ba dictature ezali na mboka oyo ezali koboya dictature oyo tobundisa balingi bazongisa yango lelo tokendeki na ba élection tokendeki na dialogue po ba élection esalemaki te toboyaki likambo ya mobulu ekota na mboka topesi mwa chance na ba oyo bazali lelo na pouvoir po tokende na masolo tokoka kobimisa bango na mboka avec honneur na bitumba te bakende na dignité batikala pe kovanda na mboka oyo batala bokonzi ya sika ndenge koya pe
ekokamba mboka. Me nyonso wana baboyi balingise mobulu balingise konyokolo mwana mboka. Yango tolobi likambo ya liboso totelemela yango na ndenge ya kasi nyonso tokoza nango. Amen. Na oya mibale tosengi bana mboka nyonso na mokolo oya lundi 3 avril, c'est-à-dire lundi prochain. Mutu nyonso atikala na ndako pona kolakisa ke basepeli te na likambu oyo uto salema na 5. Troisièmement, bandeko oyo biso ya ba syndicat ya ba fonctionnaire, ba enseignant, ba to misala o nyonso toyebi ba lobby pasi eleki mbongo ya kofuta bango ezali te, ebele batikala basanza na basanza bafutami te. Basala bakende kosenga mbongo na bango, bakangi bango, babeti bango, bapanzi bango. Babi tokoki kokontinue ndenge wana te, esengeli toboya likambo wana. Alors babi totiki likambo ya misala ti bakozongisela bakofuta biso bambongo na biso oyo tozali ko mériter. Yango biso tobi tozali solidaire na bango po pasi eleki na mboka. Congo ezali mboka ya bwanya, kasi bana Congo bazali komona pasi. Mbongo ya ba Congolais ezokende wapi? Alors yango tosengi biso nyonso to soutenir bandeko na biso oyo ba travailleurs ba osala grève. Likambo ya mine ezali likambo oyo ya ba action ekobanda na marche oyo ya UDPS asengi abengisi le 10 avril prochain. Mais ekosuka kaka le 10 te. Banda le 10 ti le 24 avril toko banda be ko salaka ba marche pacifique. Ko buka eloko ya mutute, ko beta mutute, ko yibe eloko ya mutute, be ko tambola, ko senga respect ya bakor oyo tosali, application ya bakor oyo tosignaki na 5 le 31 décembre au eleki. Na tondi bino botoni.